Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux anangote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de okota mabe na kata ndako pa maladi kidi. Shalom, 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 bambote na biso nyonso partout dans le monde. Bino bozora tan ya kolanda malolo, bino bozora tan ya kolanda chaîne na bino yo Mama Lorraine Mbala TV parce que awa ezaka vérité pe bonzambe. Ya mona banda lisolo na nga lelo tozongusaka matondi kaka ndenge ezalaka panzambo apesinga na yo pema to bondeli. Seigneur merci pour na grâce au sali biso ya koza susu na bon moi parce que bele ba kufi to leki bango ne lokote so toza na bon moi ezaka ngolu ko ute pai na yo yango to lobi na yo ete lokumu kembo masanzoli ezonga na ngambu no parce que yo ndozo mériter yango obatelingo bateli famille na nga na kati na internet o pesanga obateli pe famille na nga biologie na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup bino bozora ta ya kolandanga wana zomona Élysée Mugandu mwasi ya Dete Mbuya Héritier Mbuya couple Mbuya na pesi bino mbote na pesi couple Mazel mbote na pesi Mazamba Maestro plus 33 boss ye kuna mtasala code ya 33 plus 33 boss na pesi mbote bisiko zali lisolo la nga ya lelo bandeko eza na oka mukie lisolo yo vio ba réalité eza tellement mingi ezala ndeko mwasi bazaki ba camarades ka ndenge ezalaka ba camarades un certain moment ba ko bebala na camarade na ye donc ba bebani na camarade eko bazaki camarade Ani na Ritz bazaki ba camarades donc Ani ba bebani na Ritz ba yo kana soute o ba bebala kika ba mbale ba yebi ba compréhension baza binemi ba yo kana pe lisute donc ba yo kana lisusu te Ritz na Ani bazana ba photo mo bakanga ensemble. Photo mo bakanga photo ma tellement kitoko. Jour ya anniversaire ya Ani azuba photo na ya te. Azuba photo na te. Abosani ke na Ritz basola. Te tanga poster ba photo bakanga na Ritz. Ani azaki na connaissance mon car bazaba no sola connaissance wana kenda poto. Connaissance wana kenda poto boy ya mobile. Azaki na camarade na ye tant otala ka ba stati ya Anyata ayeko tomber ayeko mona photo ya Ritz asepeli na Ritz tant asepeli na Ritz azui photo na bendi asali capture atindeli Anyabi anaza posa ya mwana mwasio nazoluka mwasi na bana asepeli na photo ya mwana mwasio oh Anya lobi mwana mwasio en tout cas yete en tout cas kolinga ete aza auti la famille mo boye bandumba donc a baby si pendako a quoi ici Ritz makasi tandis que yena Ritz mutazaki ndumba bula eza ye Ani Ritz aza mwana moko bien de contre kuta bando tele na makambo yo Anya bande ko sando linga penda vie Ani te parce que Ani azaki na ba vie mo boye ya malamu te Ritz ando linga ngote Ritz ando linga vie wana on Anya bande ko sala te Ani tanga monika muninga wala aza na potonga na aza na kina nga vino tanto plutôt Ritz azambala malonga tuka simba te abuki Ritz tanga buki Ritz abi tuka yete na lukelo mwasi mususu na posa mwasi na lukelo mwasi obala ayeko lukele ndeko na bango cousine ye tanga lukele cousine ya ba lisolo ka banjo solo kaka ya bando solo ka ndezalaka bambongo pezo ya balingani kwa balingani na cousine ya Ani balingani pa mobile habita nga lingina ya kin na za makamna na olandela na ya kin comme ça na ya pena sisa makamna yo mbala moko nga na osonga yo otika la pe osala nini oyo rejoindre ngai tango asala nini mobile yo ya mobile tango yo ya ka ndezalaka lipambo liso za ya mutu eloko se za ya mutu atokanya ngo ndenge nini so nzamba lobi mutu na mutu ba obala na yo
ozalika na occasion na yoka bakutana ata oblokele mutu occasion wana oblokele mutu nzela wana ya nzamba za nzamba meti système yo bloqué na gauche obloqué na droite nzamba za capable ya recréer li dusu po muninga sani adusola mobala ya kakini ta yekini eza makamna landelaka ya landelaka za balpon neka landelaka ayeboye yaya nzambo oyo aza nzamba bilembo mobalo so kendeki wapi soka kendeki wapi ayokuta na rite bandeko mobala yokuta na rite oh afandeka nde bavandaka wana ase retrouve pe api na bandal avandi na bandal oh amonika fimo baleki azongi muteme tuti mwa moso na mona ye wapi abi mwana moso esika nga na mona ye mwana moso nga na mona ye quelque part abi soka zongi susu boseke zaka ye nga na mona ye mwana mwasi pe batu rita osaka batu bisika mobala na vandaki rita osaka batu bisika mobala na vandaki mamel ziso leki boko monana non ça l'émission ya so leki boko monana osaka batu rabi jamais mobala binga fona télé mais amo moso nga na mona moso nga na mona na statia ya Rit ya Naomi ya comment ne sunani ya Ani eza ye oyo o nga na mona na statia Ani eza ye papa vandi amoni azongi babiso l'équipe nga na Hollande batia so le kaso l'équipe déjà 5 tours ekoki bandeko ezaki lipamboli ya Rit ata Anya kanga ki bukola na baki non wana déjà linga cousine ya Ani wa déjà balinga la cousine Ani bakomi na processus ayende kin po bala ya zena makamna zo profiter sala asomba lopong na ye abala pe cousine ya Ani wana tango aleki boye mobala seni na telemi alandi abengi tanti mon rabi kabiso ka neza so moso mobala zo benga yo demain so changer so comme so lokwa mbisi po basi miso batambola lokwa ba robot pardon faut botambola bien ba basi tongo otambola yo non ozu mobilité mba no ayete likona ngozo tambola lokwa ba otinzi kona nzela ba jeune fille faut tambola malamu otambola lokwa olingi te lokolo okoma te mobile pa kolingo kana démarche bandeko mobile telemi alanda bitontini excuse oza bien naza bien vanda koto bitena vanda koto te na kolanda cousine nga abotaki nde nazosunga non osunge me na mono bete plus de 5 tours bien loko na ndo somba ekoki ete ngona ozonga kana ke ko changer abi ovanzo abinga la vanda nga na matete na matete na sepel na yo na mona na mono quelque part o mona nga quelque part bon na ebite abitenga na za nga te mais na za na ye kotala mutu na moni os beti soki plus de combien de tours na sa posa to solo la OK a solo na epe abi ade na za boye na ye awanik mana ye pona bala bi utu apo utipota bi pardon pat nga pena na za boye na ko bala mobala utipoto te po bino nde boza boye boza na processus divorce bozaka ngana mwasi bino ka basi bazama bebi ni bozama lama tuka nga penza na linga mibala poto tabia ya olinga mibala poto te mendenga na yebo na ekipo na bala abantu ko abetele li solo nyo songa na beteli bino bandeko na boy ko songa na ngone bandeli li solo kana na beteli bino mobala batazaki clair abina sepela na mwasi mosonga na sepela na yo tema na nga pende tuta bokokani na mwasi wana na sepela na mwasi wana na stati ya amina ngai na kenda otala amina ngai taka stati na ye na ko se na moni ba photo fiango yo kaka bokokala fiango bazaka na amina ye nde na sepela ngana na stati to na sepela na stati kamara na lobite mwana mwasi na zaka ndumba pesa nga cousine na bango mais na yaki pe apona sa makamba cousine na bango mais tellement na sepeli na yo mutema na nge tuti yo en tout cas ko rater une opportunité oté donc mutema na nga kata mutema na nga na liami nga fona bala o kaka na sa pesa na mona baboti na yo kada le pamba ka boye o mona baboti na ngai abi OK to kino mona na o na sunga wa azape ngana ye aza ya na ngai to kino mona na ni ye bakepe wana moni ye
bien ndeni noza malamu ya bien naza malamu nakutela ndeko loka na nzela ka boy kaka lelo pe nakutela ndeko nao na ngina bala mona lokwa bande ba j'aime papa ka bakutela mutu lelo oyebi mutu to bala yebi mama ata to sali 15 ans de fiançailles na otika oyeba ete ata to sali 20 ans lokola yala la isika musunga pe la isika musu na otika la oyeba ete abisava basololi pe wana ebinga naza na ndaku na ngai na créa na ndaku na ngai na boya na ngai okende ba flat na bongisa ndaku na ngai na yaka kaka kozala wana so na yeki nazala wana parce que naza makambo nange belé na landela awa abi ok ça va bolingo pe azoki pe na temps ayeki pe kosala 6 mois na kini 6 mois penza parce que azaki na makambo azolandela bavandi pe 1 mois wana 2 mois pe siko bavandi nde mwasi wana nde ani abetelaki lisolo ya rit na nde baza na rit amona mutu mibale abite siko abombelaki ki aza ndumba aza makambo na ye abombelaki wana lobe na ye te abi mama zapa ke bamoni mama abi nga mpe nde oyeboye nzoto na nga mpe nde ekosimba te nzoto na nga ekosimba te nga langi namona sérieux abi papa mama kobanga no te nga naza na nga presse na nzoto na yo te bavandi mpe 1 mois bavandi mpe 2 mois mobala moi si pas senya ke na bolingo abite nga na lingi na ngai comme supa ke ya bandi ko sa mobali ka ba j'ai des mecs ka ndezala ka ba j'ai des mecs ba ko ya raté ba ko mobala binzoto ngo yango pe yango penza ko nzoto ngo yango penza asanti pe mama pe mukie ko aboza vierge te mozo lo kwa basa vierge o mukie makasi oza penda mukie ya yanga na sepeli na yo asepeli ko PCP position na tala bandeko basi eza eloko na kanga no parenthèse na loba eza basi belé mabala lelo mobala yebaka na identité moko boye ki ma sœur mais azala makambo bela yebi aboya ka kobeta mobali ba prise suka pa mobala okange ndumba yaya ataka nge ndumbo da bala yo beti na mobali ba position yebi wana basusa wiki la kise ko yebi ya kanga mobali na yo oyebi ba position mais okomaka Santo Maria mama oyebi ba position ya mutu na se ya makolikolo comme ça mobali ba position yebi ya so yebi te mais so yebi ko banga te po kanga ndumba ya soko yebi la kise ko yebi na mbetu so ko kala mbetu te kite na sima kite na kiti bakiti ozanga maboko wana yaya ma papa ye liboso mama vandi ba poso yebi wana lakisa papa na kena lisolo na ngambali papa pe bolingo ke habite na la lingi mwaso a honorer habite tout ça la pe prédote pe salami basali prédote basali coutumier basali civil mama jour à civil camarade na tikala wana alingaka na nzela ya camarade wana parce que alingaka rit na nzela amina ye sko amina ye abeteli ani lisolo bia camarade na ngane to loba boaza na kili basaide après d'autres na mosi mususu asepene na mosi mususu abi cousine na ye wana aomona ye baba lokute le ki trop alingi na mosi mususu na ministre de na loba no bolelo civil na ye abia bon abia civil na ye lelo kande Facebook ezalaka ba mama prédote atate coutumier atate bina otaka civil so na sali religion de na yo otaba ba coutumier ba nyonso a publier civil na réseaux sociaux anya mona kate amoni photo abia Rita Bali nga la yebite ah bon Rita babite anya za camarade nga malgré ye asala nga mabenzo kande ba potana nini ba potana ani akoma ko vivre na ex ya Rit ex a Rit oyo Rit aboya ka puka parce que alingaka nzoto mingi par semaine ba ko sa ta 4 fois abina no balinga to zo skrokenga nzoto makasi boy pourquoi parce que mobile na linga nzoto mingi Rit aboya ka pona bongo akoma siko ko vivre na ani yango bisika ba beba naka abeta asala nga mabe asa camarade na nga na linga ka mingi donc kopese kaka invitation ya fête nanga ya religieux bandeko ake pa pese invitation bia ka fête en tout cas limbisa ngai ele passé nga pe na boyana na nga na mobile na kamna mobile wana to zala biso suto za susu na yete anga kabola biso to boyana na bien problème te nga pe na kipa na nga li soute na zo mobile na nga linga bala ngai
ezala rit ayebi te ke mobali wana ani muta fina kaye rit pa ayebi na ete loko moko pete ani pe ayebi te nzoka nde mobali ayebi mobali azwa photo atindeli amina yabi tano photo oyo tano fi o na fi on amonaka na stati wana atali photo wana mobali atindi les jours à civil atindeli o batali photo azongiseli ye photo atala bo o eza mutu moko eza yeyo mobali pasani ya bomba likambo wana biso na mina yebisa ye esa mabe bandeko jour kaka ya nini oyo ya religieux tango opesa na bakado makambo nyonso ka liboso ya sale ka liboso ayebisi mwasi alobi omoni bisolonga na betelaka yo ke nalingaka mwasi moko boye na stati kamarade na bakaki aza nduma kam nyonso kamarade wana eza kamarade na yo oyo wana kotina awa ye wana kobo yambani aleki abi abo abi abomoni fleur osimbi opesa ye cadeau abi abon abi fleur osimbi opesa ye cadeau batelemi liboso abi yebisa na osala surprise abon atelemi tango atelemi mobali mwasa ye ayebisi na to yabi omoni muto blokaka nga na lingete kaza ndumba bi mutongo nde yo camarade na yo ngai yo pekisaka ngai ke na linga camarade no te aza ndumba anya ganga na salle Rit azui fleur na ye apesi ani abindenga na bali yo po bala na boy kozong selo mabe o sala ngai bandeko nangi na beta sete bino bo blokaka baninga ke muninga sepeli balidi babala ye lokola yo na ebosola kate okangeli muninga porte obi okota te obala te parce que ngato sola na yo te yaya nzamba otuna yo ata bosola na mutu wana te mais opportunité libale ye sukola maboko centrele muninga passe abala soko bloqué ye yo pe un jour ba bloquele yo soko bloquele muninga yo pe ba bloquele yo yezaki chance na ye et bon soka kende ko bala cousine na ye engeti kala histoire na cousine pe bebe li bango alinga lo bani en tout cas likambuso eza yo so lipambole eza yo ata basali ndenge nini ezongi yo na maboko bino boboloka bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo soki yo respectera moi si la famille na yo bande ko pe ba respecter moi si baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango tango yo so bimana ser wana lelo ser wana lingi yo wana lokote olala kapala bino ata fouchette ozana ngote lelo ba prière mwasi wana ba effort mwasi wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete omonde te okota mabe na kata ndako maladi kidi